Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle ça va vous trouver dans vos maisons. Alors c'est votre humble serviteur Mayo Chino de Bundes TV. Nous sommes rentrés encore pour éclaircir le genre, comment les choses ça marche, comment le femme réagit. Alors on est là aujourd'hui pour le femme. Alors suivez un peu extra de notre sœur, après on va répondre. Ça la demande ou bien, ce que Monique est d'accord avec moi si. Moi, je suis quitter, je suis quitter. Bon, c'est la ce qu'on demande à Binu Mibali. Vous avez un combo na Binu. Vous avez un combo na et ça, il m'a surtout biso ba frère tout ça la momi. Tu qui va na place banda ko na combo na biso Mibali. Ya mo moni lelo na ba famille mususu. Na ba bana mususu simba te parce que ba lo ba langue moko te ba lo ba langage moko te. Ba lo ba langage moko te. Moko to mo na ba faute ba papa, mo faute ba maman, mais au moni moi signons. Avant banda buzoba muta banda ketaka mobali pourquoi yo na loba pourquoi na ozo raison nanga ndeti raison nanga lelo mobali de moda bimi tongo azoni poko après ça explication te tant comme à côté dialogue mobali a kimi et comme à côté dialogue a kimi mais soka na posa moi si na butu aluki po amona nzela a décharger après à lali moi c'est kimi lelo a kimi loba kimi lobi ba yebisa na moi si moko boy onema moko ozana posa so na mobali na yo dialogue etati obana na ne kuchite ndengwana mobile aye baraté bana basala la devoir bana ba travailler bien école réunion ba parents a tout na kateni a doit charger soit déposer là on a moi ça mais la caméra pour moi si mutu a gérer kanda mais mobile pour la paix attentif faut que moi si sur la maman ndeni bana classe les kandengini à l'école qu'est-ce qu'on a dit nini il y a des hommes parce qu'on a tenté pour demander même comment les enfants est-ce qu'ils travaillent bien à l'école est-ce qu'on travaille bien à l'école non ba premier ba tout na ngote ba papa surtout ba papa réunion des parents OK na yete. Donc il n'est pas obligé de partir réunion des parents, on va dire la maman qui est réunion des parents. Il y a un moment qui a mingi dans le couple. Tant que tu as mboui. Ba école, ba nini tala ka muta na ba réunion. Muta a responsable on moni mingi ba papa ba maman mingi ba tika la mona ba garde ba na bango. Pourquoi ba papa mingi ba na réunion ba parenté. Mi bali kana o musala na travailler dire mais au travailler dire. Mais ngana lobaka. Ce que Monique, vous avez travailler lundi, vendredi. Mais samedi, dimanche, vous avez l'église, vous vendez. Maintenant, tout le monde et semaine, les cas qui n'ont aux 8 ans, on reçoit un mois, mais on attend la moitié. De lundi, vendredi, peut-être moi, ça sala, mon bel sala. Mais au moins, il y a solo là, et ça samedi, dimanche, tu as un repos, tu vas te solo lit. Ah, papa, les aboyés, ah, maman, les aboyés. C'est ça en fait. Et puis, vie peut rater moussala. Mais il faut vous appeler temps, vous allez la poser dans moi sur la banane. Donc, il faut que ça, les marater. Donc, vous avez le temps pour la côté, vous avez le temps pour la mater, vous avez le temps pour la banane, vous avez le temps pour la banane. Ah ouais, tu as les sous pour la passer la poker. Alors, tu as la situation, ni certes, on a à lobby que. Mibali ba oyo ba kendaka kokota ba mabala ki Mario na ba banda kwa mi basi alors il faut quand même base à la rappeler na banda kuna bango alors ozaki otie adresse côté mususu alors ba na nzele na mwasi na yo alors bo sala ka ba système wana pona ki ba problème ezalati alors ngana waye ça sert na biso que non c'est romoni ba situation wana ndenge zoloba mwasi na mobali tango uti peut-être na Afrique obe beaucoup tani place moko ke bobala ni bokomi mutu moko. Car moi c'est outil côté nae mobile a outil côté nae ba kutani ba sangani ba komi mutu moko na nini wana siko ndenge nzamba lobaki siko biso a na kati ya poto komi ke non yo mwasi mobile azoyesa mwasi azoyesa mobile ke non cha adresse côté mususu ngape na cha adresse côté mususu po bato mboka baye bateke non tozala ensemble pona ke ba futela ngandaku et puis yo ozo sala neti ozo bwa kangunda ozo mona teke za kitoko te tant que obali mwasi na yo boche adresse moko parce que moi si azalaka toujours sur une adresse bazala toujours problématique ce que moi si net azana adresse la kolukaka ko torturer moninga ke non ocha adresse na yo awati ocha mais biso base mibali tozalaka très cool mibali ce qui azui moi si abali moi si c'est longwa kuna ya ko vendre pa nanga omona directement moi si aye ko vendre et pas ya mobile ezala on a problème ti ce que quelqu'un a batanda peut-être bo futela ndako na e awe ça batanda kuna o moi si na ozaka kombo na ya koti na kati ya contrat ya ndako alors ba komi revendre mais le problème est que ba sinde bazaba problématique ce que ozala na ndako moi si aliko contrôler nyonso aux yiko poche awana aye
kopo ezalaka wate omone bandi soki neti omone bandi ka bongo seke makambo omobeba oka kopo lobi ekomi o ochaki basani boye o plasaka boye yango ba problème ebandaka wana ezalaka mibali te babandaka po mobali ta mabali mwasi ayebi ke non oyo mwasi na ngai akorespecte akosala oyo esali ke basala bazala bien tout ça po mibali balingaka te baproblème ezalaka nde basi baprovocation ya basi posi basi baza na incompréhension moko tu ne peux pas y croire oso place oso luka ke oso yebise ke ezalaka boye ye azo contredire alobi ke ezalaka boye te ezalaka nde boye alors la situation ya ndenge wana sikoyo ndenge nini bokoma liloba moko ndenge nini bozose comprendre yango mona mobali soko oyebise ke yaka tosolola tobanda tosolola soki amoni ke oza na yo okomprenaka no makambo te nandimi te akovanda na yo asolola parce que azomona ke non c'est inutile akovanda na yo te parce que yango wana omona mobali azalaka ke no bon ozebise yaka tovanda tosolola soki amoni ke trop c'est trop nde omona mibali bakendaka bongo mais oyo mobali amoni ke oyo mwasi na ngai alors na mama ya bana na ngai mais pourquoi pas aboya kosolola tandis que il faut kovanda kosolola mama ndako basolola osomona eza côté basi pe bamosusu bazali na bango bien mais côté mosusu basi nde bamibali nde baza bafautif alors ngai na opréféré ke mibali oyo baza bafautif pourquoi pas qu'assumer responsabilité na yo en tant que papa parce que bana soki neti par exemple ba devoir à bana mais yo papa il faut quand même osalisa mwasi osala pe que non bana na yo bazala na éducation malamu pour aider mwasi na yo ezate ke makambo ya éducation ya bana tout ça otikela oka mwasi là c'est pas bien wana penzo za irresponsable parce que bibali soko olingi bana no penza bazwa vraiment bazwa éducation ya bien il faut mobali nde assumer responsabilité na ba réunion ya bana eza mabete il faut compréhension ekota nde à partir wana alors soki papa assumer responsabilité na yo mwasi pe assumer responsabilité na yo kozala nango na problème te alors maman olobi bien mais soko so basé ka côté mibali baza mabe na yebi ke ozwa ba déception ya ndenge wana alors il faut que baser tous les deux côtés que nous ça la balance kozala te ke kaka mibali nde bazala ka mabe ngai parce que yela ki yo mais yela ki moto nyonso te alors oye ba yela bango pe baza pe na ba situation na ndenge mosusu okomona ke mwasi obala ye article na ndako yo salaka tango koya oza fatigué ya commande ko sala ndako e commande ngo fête chaque jour ezaka fête akobenga Johnny Waka bengi les Tony abengi Anthony aleboya nazana moi eloko akokabola na bino kopo alors papa azate ba responsabilité ya bongo azoki ko sumer ba makambo susu ezanga makolo na maboko alors qu'est-ce qu'on va dire alors yango na linga to beta c'était to bi que certes ezali que ba problème ezali côté mibali ezali côté basi mais siko ya basi nde incompréhension de lekara mingi parce que moi si azana incompréhension tango par exemple moi si azosala yo ozosala ozana otunie kaka peut-être na monaka exemple ndeko mo azotuna moi sinon que bon ngai ba futi ngai avant et bon côté la bino ndeni so ngai ba so moi sinon pe abima na tonga ke musala so ba futi peut-être ba ko sangisa ba ko sala pe loko moko ensemble ozomona siko moi si abandi incompréhension abi ah et bandi bonio ke tuna ngambongo na salaire na ngai ah mais mobali ayebisi ke no maba ngambongo na ngai poti côté na yo ndenge nini parce que ça la bongo boko sala pe ah maman ozana boye ngazana boye to somba peut-être voiture to somba bien lopango beto sala boye ezala kanango mais ala te ke onga mbongo na ngai mobali jamais ako yeba na zwa combien na zamé obima na tongo kinda musala siko okenda osala musala ni peut-être osala musala mo mabe ozomona mama musala mo boye no okekuna makambo eleki kuna ba futi mbongo mais siko yo bima na tongo ke musala mobali no faye baza mobali na yo yo bimi mobali ok musala mobali no mwasi no fayeba ezala ka bon ça na très attention ezala eloko moko il faut ko yoka na malamu il faut ko za na bonzambe tango bani il faut assumer ba responsabilité na yo alors